Mbote moi mboka. Mbote Mopatisa Mokabuya. Par rapport à Bajuge gouverneur à Kassai ndenge alobaki moto uti koyoka mikolo eza koya mwana mboka Martin azokita kuna na kamera. Nini koyokola vraiment pour la Oui, merci mwana mboka Kabuya Mopatisa ya solo. Makambo oyo matali gouverneur ya Kassai. Kai nazomona yango c'est clair. Pourquoi ndeko? Est-ce que boni lelo biso bayiba congolais to bituna ke ndeko gouverneur ya Kassai azoteni ba propos tribal. Ba propos tribal ya liboso ebande pa ndeko Chilombo Antoine Félix Tshikata Bombe. Oh to benga kaye Mandela voyageur. Abanda koteni ba propos ya mabe utakala. Comment fait-il un gouverneur? Akoki koloba ete apekisa ba candidat présidentiel mususu bani ata Kassai te. O Kassai eza réservé kaka pona Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est pas normal. Bakambo ongo imulu na loba. Benga kayango encharnement tribal. Yango o gouverneur auti pe koloba. To sengi na justice internationale. To sengi na justice ya CPI. Et puis tout ce qui est la justice congolais, ce qui vraiment établissement, il y a état de droit ils ont fonctionné et ce qui va interpeller le gouverneur de Kassai. Quand il commence à justifier pourquoi atteindre ma propos voilà. Parce que moi on est associé à Koganga, c'est que maman naie a kozinga ye, c'est que maman naie azali naie pembeni. Ce que moi nimboa Koganga ganga liboso lo pangu. C'est que mon colon a baissé ma principale bien été motomoka kota le pangote. Yango yoki gouverneur. Tolobi boy. Martin Fayulu zo kitakasai. Tozo bana Chikapa, tozo kene Kananga, tozo kene Loja et puis tozo kene Sankulu. Na o nazali kolobala yo mwana mboka fu de Fayulu. Nazali parmi équipe ya délégation. O tozali kolongwa na mokonzi ya mboka d'ici là. Biso tozo longwa lelo. Tozo kene Mobembo. Et je pense qu'à mercredi prochain, tu vas aller à Kinshasa. Donc tu vas aller à Tokotame Équateur. Tu vas aller à Chilombo qui est la province azali le côté Fayulu la Kobeta ye. Lelo yo et comme ko example le monde bango polele. Akembu Shimai va belé na ye moko abeti fiasco Chilombo. Tu vas kopanga le commandant du peuple président oyo ba congolais ba votaki. Le peuple Kassai. Peuple Kassai azan soifé. Ya ko yamba Fayulu. Babi toza na lokoso koyamba Martin Fayulu na Kassai. Esekeli boni ataka mboka Kassai. Donc bomoni nous quitter les équipes Kinshasa lelo de rejoindre l'équipe na biso. Je pense que ba propos à gouverneur aza déjà parti. Aza moto kolanda te. Oyebi moto soka kokufa andimaka teke na lali kokufa. Soki moto kokufa pe lelo ayeba teke na kokufa lelo. Yango zo sele na gouverneur ya Kassai. Allié ameni makila ya mbwa lotoko mungulu lokola tata na ye Antoine Félix Tshilombo Tshikata Bombe aleki na teso koloba bilobela. Vraiment préparez-vous, élection ezali Fayulu l'homme de 62% boyika azoya na Kassai mais puis na bengi si bana Kassai mobimba voilà après on a accueilli chaleureux il y a le président Eli Martin Fayulu. Par rapport à ndenge toyuti koyoka bazo longola ba candidature ya bato mosusu lelo to besoin publication ya site ya bato ya biso ya Cour suprême bato ito komona pe bakotiselaki mwana mboka apeti oboke ye pe aza bongo candidat oyo apesi candidature na ye na DPMB toyebi ke balobi ke ya ye pe okoki kozala pato pour est ce que bino kozosansire ke bakolongola mwana mboka Félix Tshilombo na coupe ya maponani ya 2023. Mais mwana mboka Kabuya motuna wana je pense que c'est clair. Congolais nini to citoyen nini ola yebi te que Tshilombo ali congolais d'origine te. Tshilombo ye moko papa na ye congolais. Et Tshisekedi wa Mulumba que son âme repose en paix. Akenda ko sente mwasi na Ngola tango bandako kokende ke tourner na ye. Mwasi yango ekolo nini Muzombo. Uloza pe Muzombo ya Congo Muzombo ya Ngola mélanger. Maman ya Félix azali congolaise te. Maman ya Félix c'est mélanger. Asa moto ya ngambo Angola maman ya Tshilombo. Maman Martha azali maman ya Félix te. Maman Martha na Félix ekareza ya 11 ans si c'est 10 ans. Lamkoye abotaye na mbula nini absumbaye na mbula nini
Maman Martha azali maman Mobokoli. Makambo etali candidature ya ndeko Moïse Katumbi. Koloba yango mettre fort. Que Moïse Katumbi azalaka congolais te, maman na aza bien, papa na aza italien. Ebele bayokaka biso te. Chilombo ayamba Katumbi ntango alongwela muka akei union sacrée. Oh, premier ministre ye. Voilà Katumbi azalaki congolais de père et de mère. Lokola Katumbi alongwe union sanitaire, Katumbi akomi italien. Katumbi akomi zambien. Bon, tu entre parenthèses, congolité à Tchani. Ce qui Katumbi à l'étranger. Après carte candidature, c'est qu'il y a Chilombo Antoine Félix Tchikatabombe pour faut pas écarter. Pourquoi Zali congolais de père et de mère? Chilombo Tata na ye azali congolais, maman na ye azali malangé Angola Muzombi. Il y a pas candidature, c'est le Qatar. D'ailleurs, profané. Boni moto qu'on déposé candidature. On va comment mi balé biso. Élection 2018, on déposait comme Moussous. Et puis Combo Kakate a déposé brevet de formation marketing. On va gagner au stade là. Natanga na université de marketing na Belgique. Bande ko ba bes balobi awa na Belgique université ya marketing za lakate to yebi chilo moté. Sikoyo marketing oya so diplôme za laka wapi? Diplôme d'état exact Chilombo. Diplôme académie à déposé. Un illettré comme Antoine Tchikatabombe au sommet de la République. Vous imaginez que non, à cause de la Magamia Malam, ils ont la cata. Le cours constitutionnel à la question qui est capacité d'ailleurs, à la question qui est cours, justice congolaise a corrompu. Comment fait-il, il y a des candidats qui posent problème, Moïse et Félix? Obi de Besani Ndeko. Obi Nando qui bazo soana. Olobi yo otangate. O parobi yo sa congolais. Ndoki Chilombo, Muibi nan Katumbi. Bitumelaka pour la bango mibale. Si on a ça bitumana bango to zela bande ko mibale musito ali baba. Oh yepe ba rappeler ye. Accord il y a M23. Il y a 2011 accord à loi d'abattoir. Si la RDC aujourd'hui ils ont enregistré présence à M23 au sein du gouvernement Kabili, c'est Mousito. Nani oyo a réception de la crédible lelo Mousito Katumbi, vous prenez encore qui? Denis Sanga, ancien rebelle a tué les gens ici au Congo. Denis Sanga uto ko sangana mona muka Martin Fayulu batambola ki no de sepele ki na. Ko sangana ezali kolongola moto oyo ayi bakate. Nana koki koya kosala alliance na yo sur le plan politique. Mais makamotali moyibi na yo, justice akolandela yo. Likola moyibi na yo. C'est Sanga, c'est un voleur, c'est un criminel. Matata, c'est un voleur. Katumbi, c'est un voleur. C'est un Italien, Moussito aussi. Voleur. Si vous avez fallu comme la justice, à quoi on compte la Katumbi? Non. Au côté qu'on a la fallu. Si vous avez un bon à l'État, si vous avez un bon à la justice, à quoi ça l'année? À quoi l'année là? Fallu la justice, c'était. Les gens au Congo mobimemoni ba papa ba maman. Après élection, avant élection et après élection, fallu le reste seul. Bitumbezali un contre tous. Fallu le là démontrer de quoi il est capable. Donc tourner la bandundu. Fallu le seul décider. Et puis la mouka. On est plein. Tokei Congo central on est plein. Tokei Chikapa ndenge toali kokene bokomono. Kala Mugweke lobby, alongola ke bilamba na Kikwit. Ake tourner na couille avec 20 personnes. Papa, être leader, c'est un Nzambe. Ya Nzambe alaka ya Nzambe, lelo kono so moyibi suka na yango alaka kaka mbuchu. Lelo fallu la incarner histoire ba Congolais. Fallu la kopesa ni 50 fois mais population ba kolanda ye. Mais ba imo so pour kaba sala lolenge fallu la kosala. Akosala te de kokabuya ba Congolais citoyen pesa nga makutu na yo. Katumbi ako finir na koya kosala derrière Martin Fayulu. Mukwege ako finir koya kosala alliance na Martin Fayulu. Matata Paul ako finir koya koluka Martin Fayulu. Mousito ako finir kosonga na makolo ya Martin Fayulu. On ne change pas l'équipe qui gagne.
Il y a que c'est les rangers et c'est le leader. Peuple a derrière le leader Moko, Ben Martin Fayulu. Papa, course c'est un le BBDT. Course élection, c'est pour 2 personnes. Course c'est un Fayulu na Fachi. Fachi façon ça. Et là, il y a Ibaki à peuple, là, ça on a beaucoup à peuple. Ok, mon tapé ça qui est pouvoir Kabila, hypothèque, mais moi, maman Marceline. A qu'on menacé des gens qui non, et c'est que l'on respectait accord de Salaki. Nekonanga. À ça, les 5 ans. Éducation détruite. Vie sociale à Congolais détruite. Insécurité, on ne parle même pas. Na Kibumba, Babomi, Bandekonabiso. Ba Congolais. Na Oisha, na Beni. Babomi, Bandekonabiso. Batindi, ba nouveau militaire, ba nouveau recruté. Tu comprends, ma soda est belle na Oisha. Et puis na Kibumba. Yo qui porte parole au gouvernement de Belango. Bazo yi bambongo ya l'état mbongo ba Congolais butu moi. Kaka Fachi Beton. Fachi Beton. Congolais, Congolaises, le choix est clair. Ils sont derrière Martin Fayulu. Rendez-vous le 20 décembre. Donc, on a voté pour l'obéir PPP Martin Fayulu Magui. Moto a Iba Mbongo ya Mbokate. Moto a Zali crédible. Moto a Zali idéal. Abundi si tu serais pendant 5 ans, à Boyi Poste, à Boyi Nyonso. A Tikali Moko, le lot a toujours un contrat social dans le peuple. Vraiment, Baïba Kongomani. On les alliés Molobénabino de Fayulu. Beaucoup d'anangai en direct déjà. Chika Palobi na Congo. La compé Samela Oyo. Et 5 minutes dans la ville. Merci. Bonjour papa. Par rapport à la gouverneur, il y a une Giovanni, tu bisa gouverneur. On dit Martin Fayulu soit aussi problème. La Chikapa, il y a bien un petit lobo. A reçoit problème. Au gouverneur, on a olobi pas maté. Ça, mais c'est Chilombo Mukatindi. Mais il y a bien Fayulu soit qui a aussi problème. Vous n'avez awa, biso pe Chilombo, on les caté, on reçoit problème. Par rapport à la gouverneur ou à Kassé à Outikolo, mais tout le monde dit Martin Fayulu samedi à Zabouana Kassé. Vous avez vraiment par rapport à la dire, il y a moi gouverneur à Kassé à Outikolo, Deko journaliste Kabuya na boyebi so clair ndeko na ngai. Yo moko na munoko na yo olobike mwana mboka Martin Fayulu. Et puis Martin Fayulu ko la mwana mboka azana limite te sika moko boy. Gouverneur oyo a tenir ba propos wana eza ba propos tribal. Eza ba propos incendiaire. Ba propos oyo eko kabola mboka. To comprendre intention ya IDPS na batu na bango. Bango pona bango il faut mboke kabwana. Ba yebi ke ba gagner élection te baninga semer trouble. Lokola baninga semer trouble, biso koza bata trouble te. Mwana mboka Martin Fayulu na kolandisa mandenge constitution pesa liberté ya kotambola na mboka na ye aza libre ya kotambola. C'est pourquoi bato lokola ya IDPS tokoyoka bango te. Mokonzi ya mboka tata Martin Fayulu alobi clair azokita wana po kominye na bandeko ne bakongolais oyo nyokoli bango na régime oyo kende kananga otala mbula ezobeta poto partout. Projet ya tile gelu balia mbongo balingi te vérité yebana balingi te moto alobela yango. C'est pourquoi balingi baintimide biso baintimidaka aigle te. Martin Fayulu akokita wana mokolo ya vendredi. Martin Fayulu akotia makolo na ye na kananga. Biso tozali ba congolais nyonso esika azwami ayebi ke akoyamba ye déjà bandeko bazobenga biso déjà accueil déjà favorable pour na biso. Et par rapport à ma ponami à 2023, est-ce que vous avez sous le système à 2018 ou moto peut voter Wanda Kobimba? Dekonanga wana combat na biso ya vérité des urnes, combat otocha ezala déjà ya makasi pe yango ekomoke na suka na yango. Ndeko tosali 4 cycles au 4e cycle électoral. To la au clair, tout le monde déjà ma faiblesse, il y a tricherie tout le monde surtout. Nous sommes préparés. Banda mokolo bayiba biso pouvoir to se prépara déjà en conséquence. Tshisekedi na batonaye soki balingi bamona colère ya peuple te application ya article 64 te bakosa na moyibi. Donc to tient déjà ba mesure na biso ezali. Tout le monde va être observateur. Nous allons observer et nous aurons les résultats le même jour. Une fois publié par les catholiques, l'homme qui va gagner les élections est Sili Makambo Bandi Wana. Oyo akoya kopesa lokuta et akoluka mboka na yo pene kusala mboka na ye. Donc tout ça la préparation ya makasi to bomisa déjà le terrain surtout.
Voilà, concernant Makambo Etali Bakoko ya gouverneur ya Bushimai, soit disant ya Kasai. Ye Tinenga Zawana aza mutute na kati ya Kasai a tenu propos que nos candidats mususu ya province soit Kongo kende na Kasai te. Kasai eza mboka na ye te. Kasai eza moko ya province ya Kongo. Ye aza nani po akabola mboka. Musala bayaka nango ko kabola mboka biso na biso ba Congolais to boma. Mais babomi biso makasi. Babomi peuple. Pona ni peuple weza kuna na Kasai basali bango bolamu te. Donc il faut y abimisa maloba ya division ya mboka. Po bani maeke no azaka sayen, no azaka sayen te, azape Congolais te. Nenga za na za Congolais te. Po un Congolais akolo ba maloba division ana te. Donc maloba ne za faux débat. D'ailleurs lelo président Eli a préparé déjà équipe ezo kita lelo. Po bakende Kasai. Ye moko pa Zolanda. Olani ndenge ba makambo ezo salama awa. Donc biso toza déterminé 2023 na décembre. Nous allons élire président Eli, président il y a 2024, président Moussou Azate. Monde entier va y yango, na kata Congo va y yango, dans la province mokote oyo, ba côté la Fayulu Libaya qui a quitté. Partout à ce que les maboko za ko fongama. D'ailleurs, pour te appeler les autres la population yé moko na zo senga ye. Ya zo senga takende. Autant ya ko kende kuna ezate mais peuple azana posa ba solo la maloba boye. Nenge pe biso to solo la na ye awa, kuna pe solo na bango bongo. Ba siré que 2024 président Moussou Azate. Et là ezate mwana mboka. Voilà, message na opesa kaka. Na tonde bino nanu batu ya Kasai mbote bande na biso betu ke le moya. Tozala na vision, tozala bomoko. Kongo oyo eza biso nyonso. Biso nyonso tozomona pasi. Eza mutu moko te azomona esengo. Président Martin Fayulu azali président oyo aboya tribalisme Kongo ekolobo moko. Oza muluba mutete la mukongo. Biso tout tozali bana ya mboka. Nakoba na gouverneur ya Kananga ya Kasai kuna. Pour gérer Kasai na tribalisme te parce que peuple ozo nyoka makuna azana nzala yo bana na yo baza malamu bazo vivre kitoko mais bango bazo lia même si ba constant oya palin siko teke ba moni ke passe le ki makasi babike ba beleli Elia Martin Fayulu oya kolongola peuple congolais na souffrance abike to seki no papa yaka awa pour que oyebisa biso nini ozoleka na mboka poto pesa sous chance na 2024 za la président na kati ya mutu ya République démocratique du Congo. Congo oyo ezalia Tshisekedi te ezalia mutu nyonso tu. Dotika tribalisme. Dosengi na bino ete poza lebele po comprendre président Martin Fayulu. Parce que na Congo za mutu moko azali crédible koleka Fayulu azali te. Fayulu atikali kolemonga mutu te, les seuls mutu apesa mbongo na pendant 2 ans. Abi wetsa na trésor public pour que population alia mbongo wana. Donc azali mutu ya kosala vantilité ba proposition ya ba kopesa ba ti ozo soki nini boy poeza boy yango alingi kaka population poeza Martin Fayulu aboya ki ko trahir population kozwa pouvoir oyo ezali ya incompétence habité ngai na oyi kozwa na ngai ebongo population akozala ndenge nini akozala na misère oyo c'est pas Fayulu azwa pouvoir oyo mais nde basi oyo tomona oyo engaka kozala susu kozala mais atalaki likose teke aigle ne jamais trahir la population, ne jamais trahir le Congo. Mbono de Chekoki. Oyo a trahir la population. Mbono Rosanini et Rolanaï. Merci beaucoup. Napesi bino na mbote na Kasai. Likambo tozolanda eza solution pona mutu nyonso. Na tango yoki ke likambo kweyaki na kati ya Congo mbona tie. Bayebi yango oyo abimaki ezali nani pona biso ba mama na ndenge toyebi toso nyoka malelo tokomoso ba papa toso tambola nango bu mama ezali suteta ndenge to bebi to fotaki numéro 4 na ndenge na bino kuna bo trahir bo tourner biso bo lelo retourner yango pe to boyiyete pe to yambi pe katanke amwana malgré ça balobi ke azui to yambi pe maboko pelele ensemble. Mais makamoto yambiye toso mona vérité ezate clair ezate yango toso senga na bino kuna boyamba yepe maboko polele pona nini bolingi ke aniata kuna te bo baninga oyo ya Mbushimai bazali awa obe bazate pona nini to benga na te biso ba mama yesika toso te ke yo za muto Mbushimai koteka wate mais biso to moni ke biso nyoto toza na pasi
na bamama tosangana bumoko lokola ezoya kuna boyeme maboko polele tozolinga boboto ezala bolambo ezala po tozala mpe na kimia na Congo les 5 présidents ata solution moko ezomonana te tolanda na nzela oyo ye ya Fayulu azolanda biso azomema biso tokóma nango ntina suka. Merci. nazosenga mingi na peuple congolais moto bozolinga boluka oyo kozala candidature ya commune c'est Martin Fayulu. Parce que pourquoi tozalaki na bango nyonso to ensemble bango balandi na bango miel baleme président Fayulu alali na biso banzala atamboli na biso bamakolo bapasa transport tozalaki na président Fayulu lelo ke tokomi na virage ya suka boye yo oyaki non tozwa candidature commune topesa ngo motu mosusu wana ekosimba te biso candidature commune na biso c'est président Martin Fayulu eli ye nde moto akozala kaka président na biso candidat combien na biso ya 2023 titokotisa ye na pouvoir ye na 2024 oza nani ya kozala na nsima ya président Martin Fayulu biso tokolinga eloko wana te mpe ndenge aloba lisusu mpona bandeko na biso ya Kasai bandeko ezala Kasaye ozala oza moswahili ozala oza motu ya bakongo ya Équateur biso toza mboka moko motu te oyo akolinga azokumisa mpona famille na ye bonga bana nde batanga na poto yo mwana na batangaka na ekole ya baba oyo ya zamba moni baba ya zamba nde mwana atangaka kuna sikolo bango biso tosoutenir bango kaka mpo bango bazalaka bisika wana ndenge mama uti koloba tozala tolekisi 5 président eloko malamu moko ezalaka te na mboka 5 ya tour oyo eza cette fois-ci soki ekomi ntango ya kongo ndenge toza boye na balumumba bakufa bato nyonso to ya mayelo bakufa batikela biso nde président Martin Fayulu lokola ye nde abongisa mboka le tour oyo bokita bomata président eli Martin Fayulu nde président de la République démocratique du Congo.